bonjour partout aux occasion ya Rolanda vidéo oyo ezanga bien de konabino Gelor Kimbimbi. Donc Gelor Kimbimbi, le caméraman, acteur, bao baebi acteur, comédien, bao baebi réalisateur. Donc bao banda ba théâtre ngo kala baebi ki wana comédien. Bao pe bae sika, ba kuchanga na katikati baebi ki wana caméraman. Nalingi to solo la mwelo moya mukie par rapport à makambo nyon sur les réseaux sociaux. Je crois que dans les réseaux sociaux les loyo soko zui page baluka boy Gelor Kimbimbi. O baluka koto yo Gelor Kimbimbi. O zongi saboye Gelor Kimbimbi. Yango ngamoko lelo na ye on a expliqué batuke makambo za nini. Vérité fani n'est pas dans ngamogo. Vérité fani chez ngamogo. Ya on a été solo on a bino. Nga komona makambo ko bima na réseaux sociaux. Naza ne sengode. Naza pe choqué quelque part. Et traumatisé nga ipe. Et ambria kinga et sala ke ningi sagili bomo. Donc c'est que na bandeko ne se komena bango ba ebige makambo ndenge kendara nga pe loko e komela nga. Et n'ingise nga libumu na zoki vraiment bappel partout par-ci par-là pour mon tout azali na posa aye balika mangwe bani ndenge nini et uti wapi makambo ya ba audio ya ba enregistrement oyo mama ba enregistrement na yebi naza na matière na nga naza na fuite quoi na yebi muta sali makambo et puis na yebi pourquoi ba sali boye mais chose grave le ça nga passe yezanini makambo bandi eka vi Richard Adai. Donc liwaya Richard za makambo belé. Mama ya Richard to lela no ya Richard to lobelango na loba. Lelo nga na ofanda na ba page TikTok, na ba page Facebook, na ba page boy, na ba page boy. Ba komi ko finga nga Kimbimbi nga. Kimbimbi oza ingra. Otala bandeko na biso musu ba communicateur ya famille Bota ba ko tshela nga ba vidéo ya trahison Kimbimbi o trahi bandeko na ngai mokilo to sola na banani na mokilo nde to komi botolia na banani to fanda na banani nani yaza nani nani yaza vrai nani yaza faux likambo ya vrai ou faux oyoyo ngai pe Kimbimbi lelo na komi faux na ko se jifie na ngate na mokili po importer zali so nzamba ebiki na za vrai et si nango po muta mokilo za la vrai za faux so ka boya boyi na e bandeko lelo nga Kimbimbi na ko mengra liboso mama nanga na koma ingra bandeko bozo tsa ba vidéo bozo ko publier wana trahima ke ya ndeko tadi vidéo na ye komaki tadiara zwaki tofana na vidéo ne komaki o salaki ke Kimbimbi ya trahison o tie nzembo ya nani mon cher tala mai tala badi so benginga traître c'est que yo posa traître songa na traître yo pour traître loko le reconnaître nga traître pour na mambo bimi na réseaux sociaux yo moko mieba ki yo pour ça traître et déranger nga go on a vraiment traître mamba le bizarre d'abord kota la marambo tshebima na internet ya mo ngamo na fandi ko zo ba pele belé ba pele na zo na ngote banana na kopo ya ba non na zo ngote non na zo ngote mais ya jour wana na comprendre te na téléphone ko me pena okangama si makambo nyonso ko bima ya ba audio oyoyo na yo fana sko nde calme na luka makambo yo e uti wapi na yo ko découvrir source nango la famille na source makambo yo place bimeli ngamo na ba matière ngamo na zu ba matière ngai mo na luki yango na zu yango
ata lelo bo benga nga na songi na mabe mais na comprendre était d'abord comme songi ngo bat ba utiliser ngo ndeni na ba voix c'est bimia na problème na ngeza na lobini est-ce que boko katena nga parti mo tenga na fingi mutu to na lobby ka moko boye soki oyo ko choquer mutu boko katena na parti wana na mutu na ko mibong na ko bongisa to na ko comprendre eza ba fait to solango biso nyonso tout poka ya kimimi bimité mais ça va faire tout solango biso nyonso tout parler mobimba ngai kimbimi na longwa Bellevue TV famille bota bayebi entourage nyonso tout ba communicateur bayebi ke kimbi mazasu na Bellevue TV te na fanda na sala mukili nanga na tingana na ko sola ka na bande ko nanga tout ça bani ba auto bande ko sola to sola ba mususo depuis na longwa to sola te to benga na te to komama te po eloko zate wana za rôle ya biso et que na bongo na 12 awenge na comprendre que no a no mamba ba 12 na réservé na linga munoko na ngai mais du coup ba voice bimi et puis ba voice tie bima ya Richard tikete molimo no efa na kimia et puis molimo ya Richard za makasi apparemment espoir Richard za makasi poeza yango nde mutu bimisi marambo nyonso tu yango nde pesi epesi réseau matière liwa Richard lelo liwa Richard tabatu nde baoloba tamsu baoloba likambo yango moi source nango bayebi te nayebi source ya Richard ka ba video ndenge bimaki ba moni ngai pembeni ya mer ba mo boki ba audio ba audio ye ba tolia na ba ba bomba biso ba to ba benga biso ba hypocrite ba mo baza ba mama na ba hypocrite nga fana nga na palais na sala raté na longwa Bellevue TV natikali kokende esika moko te depuis nga na longwa Bellevue TV nana koyela nga vidéo o nga na kena tourner quelque part place kingani nani mutute mais bayela nga ka ba message ba monaki okuna na mutu kinga na x na channel ba komba batute po ba komba batu ane zanango na otanga ngo mais ba monaki na x ba monaki na y ba monaki na z nesiko so maramone komi na matoi okoyoka ke français moko bimaka na bandeko bayebi yango plus jamais pembe na ngai plus jamais pembe na ngai musika na ngai plus jamais na plus jamais wana bosutuki siko bomoninga na kimbimbi bomoninga na mère pembe allez ba créer mamo kabal ya osala marambo ya obimisa marambo. S'il vous plaît la famille, s'il vous plaît la famille, botianga l'aise, botianga na fanda kimia, botianga na fanda kimia, botianga ko ningisa nga pa pamba. Loko ezabi tumba banzoko ngana nga matiti na ko yokela ngo ba pasité on ebeli mutuna makolote. Ya Richard Dayawa ngana une nouvelle papa na emoko. Tina une nouvelle ya Richard na ebité que ya Richard akenda tourner na Bella Pro na ebité po na zala su kuna di na ebité nde marambo kuna e fonctionnera na ebité po ani po na zala su kuna di mais na une nouvelle ya vient na biso Richard Mukoko adaye vie oyo to banini awa te to kuta na ye na Bellevue TV to uti na ye musika depuis mokoto do bande kwa mokoto ba yebi marambo na oloba place uti na Richard tito yo koma na Richard lelo mais tango nga na zui sango ya Richard na obombande déjà ngai natali ke nazalaka na ngai lisusu na famille te na zui sango ya Richard na tomboli téléphone nanga na bengi cordon papa Alain Mabana na bengi papa Alain. Allô papa Alain,
ya Richard Adaye po eza vie oyo to solo la kaso komelie a répondre au fani pe bo via komelio boni ya on a zwaki courage ya opesa ye ya opesa information ya Richard du coup vie l'air azui ti na ko publier on a bomoni ndenge kendaka na publier on a ba Facebook bani na ko longwa na kei mort nde na zwaki appel à maman ko benganga po atunanga makamnini oyo azoyoka na pesi mama biso détail ke eza boya Richard problème na boya Richard akei yo zawa na bina oke da mort ya nini ya mabanga kuna ya so ya sana pardon nde na komaki nde bomonaki ti bande ko tuba ko mawana po to solango ya Richard na bache na mabele te to pese na no lokumu longonya to solango lokwa bande ko pe bazanga te ko so ba vidéo vidéo circuler comment na ngali susu pembe na mer lelo ba audio yango ne bimia na yebi ke za kabal o ba bongisa ki déjà to ba bongisa la ranga déjà na yebi susa marambo place ezouta bande ona ngai oti ko tuna nga ba mituna na musika na banini te na yebi ke ndenge za na mer azana possibilité ya koboko la batunyo so tout est mokili mobimba te. La famille, même baloba yango na mama bolingo, après l'amour, c'est l'amitié. Maintenant, c'est nga ngambu na biso. So il est là to kabwe na musala, mais qui ndeko fotika la. Totika la bami, totika la binemité. Pour chez biso, ce que longwe aux ennemis. Soto solo na yo, to che hypocrisie na kati. Soto solo no to che hypocrisie. On appelle le benga hypocrite pour la marambo. Est-ce que na tongi nani? Na bande ko salate, c'est vrai. Na fanda na parler, c'est vrai. Na zai su ko jouer te na comme na ma prise de vie. Yangonde comme ko boko langa, yangonde comme ko boko la ba nga yangonde pesa ngapel le valeur na misu ya ba camarade, na misu ya ba entourage nanga kenda ka cop nanga na sel musa na zuma 100 francs nanga na tchena poche. Na kenda ko commander te. So na sali na zui, so na salité na rozwate. Bande on ngai. Est-ce que lelo boko yebisa ngai ke pourquoi ngai yo ki mimi na longwa Belvi TV na eba ngoti. Est-ce que lelo pe moki bozo luka boyeba ke soki mama aussi ça ba passe na ngai. Ngana lobe bongo. Ah aussi ça va pas ça moutouté. On a comme hypocrite. Tala, boli misanga pardon. Ba hypocrite. Et abino. Tapé di te marambo nenge bimi bo marambo ngana moni na bato mamba lobelanga na mamba komelanga yi. Na comprendre que ba hypocrite ba ali. Théâtre baby makasi. Théâtre baby. Son azolinga kolobate eza parce que ya Richard nana koti mabele te. Ya Richard azano na place à Malili. Ba matière eza marambo eza botika ko accélérer botika ngai. Ngai naza su na famille botate na longwa na ngada botika nga. Na sala vie na na sala carrière na ngai. Na fingi na nga mutute na lobi na nga pe na mutu mabete. Bande ko ba chroniqueur o bo défendre la mère. Ya bosa musala elongo bani. Ebele bozana bofande la ba komba batu. Ngape na matière na bino. Ebele bozawana bofande la komba batu. Ba chroniqueur. O bo défendre mère. Bolakisa yé ke bino bozaka bien. Bozana ba problème na nga. Nga ekomela na matoyi. Maintenant on a lobité na oloba. Et puis on s'est assemblé na matanga bo pesa nga mbote, bo sala makamoko boye, bo sala hypocrisie. Bino ne ba vrai hypocrite.
Bon, ça me sait bien. Nous sommes finis à l'élo dans le Cameroun. Ah, la famille. N'attend un salaire, salaire, on a la bande aux n'attend un mot. N'attend un monter à salaire, on a non mérité. N'attend un mot. Pour vous avez posé n'attend un mot kaka. Vous avez un autre combien? Ngai, bazoko futa ngai mbongo oyo, so inazuango ezo ede ngai. Na bongi ça. Problème nanga ona nango. Mais zaki oyo natake mobali bodo. Montana nguza nango. So na kosi bakonike bazawa na baoleka. Ba te kimbi bokosi bandozo autant. Obanozo autant. Biso to no lia na mutoki na biso. Biso to lia na mutoki na biso. Ba famille bo finga nga lelo. Obo lo banga na komi ngra lelo. Nga na okamwa. E bele bozala to sola na bino na téléphone. Na tikala osenga mututé. Soko kabela nga senga na senga yo. Mais na temps normal boy. Moko ta tikala okanisa biso. Banal ba kanisa biso. Les bandeko mususu bako donda bipayo bako yiko donda te ba majabu réseau tourner bandeko na bazaki fonctionnement obiso tozaki bota beta santé na biso ba majabu zaki ko tourname na oye comme il est là. Pourquoi cette différence? Son problème est pourquoi cette différence? Différence à les appoints. Les non mon abobimisi ba vidéo ya Richard Azaki a vie et botala attitude à mouton azaka en vie. Obi mo ba vidéo musu bande ko bobimisa na monde bozo sakize ka bino mongo. Comment na bina ya Richard ba vidéo bande ko ba chroniquer bozo bimisa pona ko lakisa nini gene ye wana zaki boye na polo ala tekine ta santé ne bando mo na ngoti. Ya Richard a payé en vie à Zaina Mambalo Baké. Kali kola bandeko. Kali kola bandeko. Bolingi koya ko fande la bakombo ya batu. Boya ndeko lia na bakombo ya batu. Kingani allez na suka nango sepeli. Otandi 1000 rom to sa publicité au Flior. Na mambo na oloba na makambu ya oloba mena lela no ya Richard na oya na ko expliquer mamba audio yo e uti wapi eza nani eza complot ba nani na oyebisa bino na oyebisa bino lolenge nini mukoko makambo ezo bima ezo kende boye na oyebisa bino et puis boye belo ni créer problème na ba komo na ngeza na oya na oloba po ngapi awa sina sandwich na sina sandwich soki nzambe loba ressusciter ba yo ya malamu nde ba ko comprendre que po na loba te muto comprendre nga zati muto ta intérêt ya par rapport na ye ngapi na ko ta intérêt ya ba makamsu nga na omona na oya oloba makamboza na lela na oya Richard na lela na oya Richard botika biloba loba botika bakombo ya batu bosala musala bien botika kofandela ka batu bosala musala bien bosala biso to mérita mingi ezala mukie ezala belé to mérita na musala mais na bakombo ya batu te to mérita on a musala ata kokaba to mérita on a musala mais na bakombo ya batuté. Merci Yaya tous ensemble ngali la no ya Richard bon na oya to solo mambo etikali lobby na oloba le na sugi na noir na mo mutongo esui bande kuna mamba oloba na pena mamba oloba pour na mono ndemba mama moni se komiga likamuke to ina ka na internet likamuke to ina ka na internet
pona ba audio ebimi kimi makomi traître bo makamaya ne bima rezaka nini wana zaka nani makamane yaka wana zaka nani bo pe sa réponse merci. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera product bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala kina 10 52 au Bongolia. On a un. Yango pesa posa posangisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.